venir servir le Seigneur, on a commencé par l'affermissement. Savoir qui est Jésus-Christ. Les attributs de la bonne naissance. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi je dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur, quelle est la marche que je dois suivre? Oh bien-aimé, nous avons des hypocrites qui servent Dieu aujourd'hui. Par exemple, nous venons de passer, nous venons de fêter la fête de Pâques il y a une semaine passée. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, il prend le pain, il les coupe, il donne à ses disciples, et il prend le vin, il donne à ses disciples. Aujourd'hui, les pharisiens, les faux pasteurs, les aventuriers, les sorciers ont changé. Ils ont enlevé le vin pour mettre le coca, pour mettre le Fanta, pour mettre la grenadine. Alors, tout celui qui enlève la parole aura le problème avec Dieu. Pourquoi vous enlevez le vin? Pourquoi aujourd'hui, chez vous, dans vos maisons, vous prenez le whisky en cachette, vos enfants le savent, et quand vous venez à l'église, vous passez pour des saints. Et vous dites aux gens de prendre du jus, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la maladie du sucre, ce qu'on appelle la diabète, parce qu'ils n'ont pris que du vin, ils n'ont pris que du jus. Or, un peu du vin, c'est biblique. Pourquoi vous avez changé cela? Pourquoi les sorciers et les sorcières sont diaconesses et diacres dans les églises et on les délivre pas? Pourquoi le pasteur, le soi-disant pasteur, sortent avec les femmes d'autrui, couchent et mettent au monde avec les femmes d'autrui? Vous ne les dénoncez pas. Vous partez tout le temps dans ces églises-là. Pourquoi les soi-disant pasteurs qui se disent pasteurs, ils connaissent Dieu, ils sacrifient leurs fidèles? Voilà, tout simplement parce qu'ils courent, mais ils ne respectent pas les normes de Dieu. Voilà, bien-aimés, il y aura un jugement. Nous allons mourir et tout se passera devant Dieu pour rendre compte. Nous allons rendre compte. Et ce jour-là, il y aura les grincements des dents. Voilà, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Nake na lingala. Bandeko, ndeko na biso apôtre Paul alobiete azoki mambango, mazoki mambango pour gagner prix. Avandaki na bamiyibi lokola bango, avandaki na batumabe lokola bango, kaka pona ko gagner bango. Est-ce que lelo oyo ba pasteur ba noté ya bandumba? Lelo eza trop dangereux so moni un pasteur na ghetto na nganda na maki ya bandumba kote ya samaramu ba obenga ye musumuki, ba obenga ye ekobiste. Pasteur père olinga ko s'afficher te ya noté ya bandumba. Do bandumba wana ba melibangi bazo kufa mutaotea ba sangomala moate. OK, Bible lobi, cette bonne parole doit être prêchée partout, après viendra la fin. Bible lobi, nazoki mambangu pona gagner ba prix céleste. Nazoki mambangu te lokola batu ba kimaka na stade pour ba gagner ba prix corruptible. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des faux prophéties, de pasteurs qui ont de fanatiques au lieu d'avoir des adeptes, de pasteurs qui entraînent des gens, des sorciers qui supportent leurs frères ou bien collègues sorciers. Tous en l'église belé, à Manchester, à Londres, à Birmingham, Manchester, Londres, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Birmingham, Liverpool, Northampton. Au moins, on a un pasteur, un sorcier. Mais on a un sorcier, tout le quartier dans l'église. Pour l'année. Donc, il faut soutenir master na sorcier pour bakanga kanga batu. Bakanga kanga ba via batu. Batu ebele ozora mukanda te obotaka te, on a un problème blocage, freinage, pasteur na yonde grand sorcier. Yende muta blokaka. Alors batu ebele bako kota na lifelo na Bible na maboko parce que bazon courir na ba norme te. Tant otoyaka na évangile sika, bazali côté abiso sur l'affermissement. Pourquoi koyamba Yesu? Et là on dit Yesu akenda ko sala na sa mabele. Mukolo Yesu akufile batu bazo le laye ka kufi. Batu bazo sepela ka kufi, Yesu akita na se ake ko délivrer bato nyonso o baboya ko kota na masuwa ya Noé. Yango tina to fetaka Pâques. Bato nyonso o baboya ko kota na masuwa ya Noé. Ba o nyonso bazaka mabe, o bazaki na captivité. Yesu akei ko délivrer bango a set bango free ne anglais baloba. Yango balobi Christ notre Pâques. Pas que l'axime que Jésus a délivré le monde entier. Voilà pourquoi un chrétien a fait un Pâques. Il a fait un Noël, il a fait un fête anniversaire, il a fait un Pâques. Et mon Pâques n'a mis la 20, n'est pas sur le bateau, mais la rapporte au Kansai. Mais tous les autres, tout ça, hypocrite. Balongoli 20,
batie J, balongoli J, vin, batie Fanta, grenadine, oyo ezopesa bato ba diabète. Bien aimé, jugement ezali. Lolo yali, lifelo yali. Pourquoi lelo oyo ba ndoki nyonso, banganga nyonso bakoti l'église? Pourquoi lelo ba pasteur à lokuta bazo sala ba plein? Et mosali na nzamba solo a tout akatolo te na te ya liboso 15 000 personnes, na pe ya liboso 1 million, na tondi sa ba stade. Il faut tout atolo na koti sa bato combien na lola. Comportement na nge koti bato combien na lola. Ministère na nge koti bato combien na lola. Et non ministère na nge escroquer bato combien. Lelo tout ça ba pasteur rebelle na Kinshasa, na Brazzaville, un peu partout dans le monde, baza ba sper ya escroquerie. Ko yiba bato ko sala bato mabe, ko kosa bato na ba faux prophétie, ko violer bana bato, ko détruire ba foyer bato na kombo na Yesu na Bible. Bato wana nzamba ko beta bango. Na yo ozo landa faux pasteur. Yo ozo pesa mbongo na faux pasteur. Okeneli felo parce que esprit ya nzambe na kati na yo e révélaka Jésus Christ. Saint-Esprit jouera trois rôles. Liboso ezo révélé qui est Christ. Yami balé ezo yebisa yo tika masumu, yami sato ezo ya pona ko pesa témoignage. Soki bato basalelo likopa po bakoyisa yo, Saint-Esprit abimi témoin ayebo délivrer yo. Ayebo pesa vrai témoignage. Et là, liboso soko kutani na nzambe akopesa esprit, il y a discernement des esprits. Oyo liboso ya chaque esprit, et goye so oyaza faux pasteur, et so oyaza musali nanga, et so oyaza mutunanga supportier. Biso yo toté à sama malam. Tozo sala ba voyage. Où sont les gens qui nous supportent? Tozo belle là. Tozo senga ba partenaire. Ba voyage sen ekutara cher. Tokena parfois comme na Brazza ou comme na mboka msubu ya Afrique, place à kolale yati. Ou bien au lali na ba condition à bien te biso za na ba poto, ça fait plus de 31 ans to za ba koto. Tant aux en Afrique calculer condition ni yo fo za nango. Mais tant que missionnaire apona ka condition te. To kutana pe au côté ya pe boye ndeko na yo mosali na nzambe a profiter kutu ke pasteur auti Angleterre aye bato ba yebele ba pesi pe bon abendu enveloppe pa pesi le route. Après qu'il te telimisu. Ba pasteur na Brazzaville na Kinshasa ba komi ko boya ko yamba ba missionnaire. Ou bien un missionnaire, car après Bende Mbongo, Simatikie. Na Manchester, na Londres, nous vivons avec des gens qui sont faux pasteurs. Barosé na bino Mbongo, tu reçois le pan, tu reçois Ndaku, tu reçois salle, tu reçois foot là, Bamibali boya na 1500, ba couple boya na boy. Mbongo na bokangisi papa, après il y a que reçoit Lise. Azue sika moko ka foot là il y a 10 mois. Après atindi basombele ndako na kina comme on a kosibino contrat wana esili babengani biso po banda so donc escroc na kati église boyebi bango ba maps ba Job Lendokiski oyo bazanga Manchester a sale mona na titi lelo ba Nkoski Bota boyebi bango ba Ogisu Pumbona boyebi bango ce sont des escrocs oyo bazali na ba ville oyo bazo détruire ba foyer na bino et ce sont des sorciers oyo futo kanamuno et tant que biso te dénonce ka bongo au moins on va funda la police na sina yebisi bino na ye na kende déjà la police que ça va que mikolo na zongi na changer numéro na nga ya nini ya like abayibi team numéro na nga team oba yango ya II 079 4 00 86 278 pour na ba pasteur wa na funda nga na la police na zongi pe na kotika binote yeso alobi to telemela bato no surtout bazo sala mabe awa na mukanda na nzambe. Et je sais que dans 1 Timothée 5, 23, ceux qui prêchent, reprends-les devant tous. C'est ce que moi j'ai fait. Proverbe 30, 30, à Salakama, dans la Bible. Bible, le dit, oh, il y a sali le soumona public, reprendre publiquement. Alors, le cas dans la zone, il faut que déjà dans la police, il faut que nous tangi ba komo na bino, bozwa ba mbongo, mangembo, église à mission à Manchester, l'église ebele, bozwa ba mbongo ba tuke boko forme ba salle. Bon mela bango ba mbongo ba peya ba ndaku ba neveu na bino ba frère na bino baza kolala nango bien ba ba locataire c'est bien yo kanisi omeli bato mais omeli nzambe mukola suka oko rendre compte nango yango to ba kete ndeko nanga to keba na ba fo ba église ya binzamizambe ba pasteur alukuta baze belé ba église ezobota mikolonio surtout mais fondement nzamba na katité groupe ba aventurier groupe ba miyibi alors nga nazonga ki lokola mikolo nazali un pas na Malte un pas na Manchester. Bana nyoso tu ya la moisson mondiale bo benganga à Manchester pour na sabino programme ba kilt ndenge ni kozala et puis bande ko na biso à Londres kala minité na kozala na bino kuna ba mama aimé ba mama nyoso tu bana nga o nyoso basama la moisson mondiale Londres na kozala na bino moisson mondiale Paris en tout cas
programme moko à Paris ezali calamité na roya mais naza ko senga na bato nyonso oyo balandaka Sentinelle TV oyo nzamba tushaka bango lokwa ba frère Sylvestre azana à Londres chaque voyage nanga azanga ko pesa 100 livreté ndeko na ngai nyonso tu oyo ani ko soutenir ministère oyo ya le messager proverbe 30 benga ngai na 00 44 79 4008 278 pour na soutien na yo nzambe nanga mona bino dimanche malamu tosi tozongi ekozala malamu bo continuer ko supporter bo tala sango malamu bolanda pasteur na loyenge te bolanda te po tokola esika moko bolanda te po aza mona quartier na biso nzambe nanga pambola mais bolanda soki aza na eloko na nzambe parce que lolo yali lifelo yali bato ebele